En place, bon, repos sur place. Musique, garde à vous. En place, bon. Gardez, vous. Pour les saluts, salut. Pungi antitusuka tata Ndwengi. Ba tata iba mama kiamboto kyoto awe tukolele betompe tuletezi o kombo ya tata ya mwana pe tata molumo santu tolandi matei na biso na katanda konza benenge bauti kote ya biso wana nde bile na biso ya bomoi bapesi biso yango nde kobatela biso moi mobimba ba programme nyonso pe lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda pe kosalela lelo ezali mercredi yango nde tokosalaka misala ya lingomba solo tozali ba volontaire tango nyonso mikolo nyonso tokosalaka misala ya lingomba kasi mercredi ezalaka spécial te bato ya mboka bisika nyonso lingomba ekei tomipesaka mpona misala ya lingomba yango tokota na misala kolona pe kobokola tobosana te botongi Yelusalemi pe tozala makasi na mabondeli nde tokolonga ba programme bapesi biso oyo na mokolo na lobi oyo ezali le 12 septembre c'est vrai kotala ete milulu na biso ya le 12 septembre yango nde tosala mabondeli makasi po ete tata nzambe nkolo yesu tata molimo santu bakoka kokanisela biso banda na biso moko na banzoto na biso na bafoye na biso na bafamille pe na kati na mboka na biso pe na mokili mobimba kinia ezala mbotama ya papa Simon Kimbangu na 1887 yango nde lobi tozali na makanisi wana lingi koloba ete mabondeli o ntina ye abotamaki ezali ete pwe aya kopesa biso kinia amembela biso kinia oyo nkolo yesu alobaki ete koya ya nkolo yesu to mbotama ya nkolo yesu kembo na likolo awa na mokili nini ese kinyango toza na yango ezali te yango kolo ye papa Simon Kimbangu lobi
le 12 septembre azali kobotamana 1887. Papa Diangenda alobelaka yango ete pourquoi le même 12 septembre na 1921 il faut akangama kaka na date wana ezali na tina réflexion biso bakimbangiste ntina nini bapapa bango nyonso misato papa Kisolokele, papa Dialunga na papa Diangenda kuntima bayokani eke na le 12 septembre 1991 to 91 réhabilitation ya papa Simon Kimbangu ekoka kosalema. Donc méditation biso bakimbangiste tozala makasi na baprière mabondeli bazali kosala biso rappel yango bokolimisa biso ndenge papa Mfumu Longo papa Diangenda kuntima lobi na message na ye ete makambo mingi lelo eza kosalama oyo tobotamisika oyo tokotisika na lingomba toyebi yango te yango biso bato toyebi na muke muke tozali korepete mai oyo malekaka na kala esika wana nde papa Simon Kimbangu nkiangani aza kotungisa biso ete toluka koyeba bukoko ya tata Simon Kimbangu bongo de tokoyeba pe kodécouvrir makambo ebele Ajax na nzembo wana nde tozali kokanisa lobi mbotama ya papa Simon Kimbangu pe kokangama na ye pe réhabilitation na ye bosengi bolimisa ya biso bajeune tina nini mutu oyo kosenga bolimisi eske soki oyebi likambo yango te eske okosenga bolimisi kosenga bolimisi te me oyo oyebi ozali conscient osalaki yango po ete okoka kolongwa na lisumu wana senga kaka bolimisi pardon pardon sengaka mbongo boni muke peut-être muke na ndenge ke topesaka bafleur alliance eza boye te fleur ezokute nango rien toza kobakisa meme soki tobakisi meme pe nini lisusu pigeon eloko muke kasi toza kokanga mitema ya kosala eke oyebi likambo osalaki mabe kasi mabe nini nasali papa de la ville azoloba m'en fous est-ce que m'en fous ezwaka likambo m'en fous pas voilà m'en fous et Ajax bokolimisa biso tosalaka rappel mpona kosunsumuna kaka mokolo na lobi oyo ezali naissance kokangama réhabilitation ya tata Simon Kimbangu. Munanu
katikile ndimo mesobako seifwanga yisunga mpeunzauje kadingeye ikwa kwikizi osonga kwamekya pasimbeni kavisiswa munaludia vova sekanu katikile ndimona wongako seifwanga yesa wotoluteuke kadingeye ikwa kwikizi osonga kwamekya asimbeni kavisiswa munangemba yasonga senkanu katikile ndimona wongako seifwanga yenga wontoluviluka twalanda mvuluzi ludi akatevovanga iwahukasamwini munangemba yasonga sekanu katikile ndimona wongako seifwanga yenga wontoluviluka twalanda mvuluzi ludi akatevovanga iwahukasamwini munantemo yasonga senkanu tatwabanza mukini tulongela seifwanga temu kyamewisako kwa Yesu yatumunu wafwela vanati megamani kapongwele munantemo yasonga sekanu tatwabanza mukini tulongela seifwanga temu kyamewisako kwa Yesu yatumunu wafwila vanati megamani kapongwele na lingala elobi nini po biso nyonso tososola ona kolela ya nani wana ya papa Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu ingeta papa elelo papa Simon Kimbangu Kiangani yani kwani yani Kasobi bon papa kasi papa Saidi pena zomona kuna zo nyingi sa mutu donc zo ko retraité pour ça na awa soki ko sala pena commentaire comme ça na komba tata mwana pe tata Molimo Santo merci papa mfuma mbanza ndenge pesi biso maloba ndenge papa alobi ezali kolela ya papa Simon Kimbangu aza kolela epa ya nkolo na ye nkolo Yesu oyo atindaka ye na mukili pona musala oyo ayaki kosala ndenge toyokaki nzembo ya dirigeant na kati ya ndako ya Nzambe couple ya liboso elobi boye na bolingo oyo nalakisaki moyini to bayini basaleli ngai likita ya mabe nalingi nakufa nkolo yaka obatela ngai pamba te yonde mobateli okufelaki ngai na ekuluzu
nkolo yaka obatela ngai. Wana couple ya liboso. Couple ya mibale. Na solo oyo na lobaka lelo ememeli ngai ngambo. Kasi na kobongola likanisi na ngai te. Nalingi na kufa. Nalingi na kufa. Nkolo osundoli ngai. Pamba te likunzi ya kondima na biso ezali yo. Lakisa pole na yo po moyini asosola. Couple ya misato. Na boboto oyo na lakisaka lelo ememeli ngai ngambo. Kasi na kobanga te. Nalingi na kufa. Nalingi na kufa. Bino banso bobongwana tolanda nkolo. Alobaka kaka se solo na ye ebongwana kate. Couple ya mine. Na pole o na lakisaki ememeli ngai ngambo. Moyini akanisaki ezali likambo ya bonzoto. Nalingi na kufa, nalingi na kufa, na lotomo na ngai te, kasi na etinda na yo nkolo Yesu. Okufelaki ngai na ekuluzu, makila, mayo masopanaki po na biso. Merci, Papa Raf. Pesa Papa Saidi. Na kombo ya tata, mwana tata Molimo Santo, papa conseiller spécial ya tata Molimo Santo, na pesho merci ndengo pesinga maloba. Ndenge expliquer ezapenza ndenge wala. Situ na couple oyo. Monantemo ya songa senkanu ntantwa banza mukinitu ndongela. Kamukiame huisako kwa Yesu ya tuminwa. Wamfuira vananti menga mandi mapongoka. Donc, makina na Yesu panaki. Pona esengo oya lakisaki. Shikuba yini ye. Me aza usalango. Na lutomo na yete. Yesu nde mutatinda kiye. Oya sopaki makila na ye na ekuluso. Nde a expliqué encore très bien exactement ndengwana papa conseiller spécial. Esika wana olimbolimba la mute. Na lingomba biso tokanisaki tata Molimo Santo papa Simo Kimbangu kiangani akoteya na bunzoto. Bunzoto ngo elakisi ndenge nini? Bonzoto elakisi bomoto. Or que eza bomoto. Na bomoto bakopesa nga bokonzi po ete nazala boye. Pona zwa boye. Eza boye te. Eza ndenge wana papa conseiller. Yango te ezomonana? Yango ezomonana papa. Sinzoka nde ye ayaki po ete akobikisa ndenge kolo Yesu atindaki. Lo manso aza kosala na kombo ya nkolo Yesu. Yango pe bapapa balobaki ete manso baza kosala na kombo tata Simo Kimbangu. Yango pe lelo tata Molimo Santo papa Simo Kimbangu kiangela alobi ete manso ye azali kosala na kombo ya nani? Bambwala misato. Merci Ajax, merci papa Saidi bokoki kozonga na bino. Merci nzambe na. Yango nde batata na bamama esika wana nde papa Simo Kimbangu kiangana alobi ete tozala na nsima ya nani? Nsima na ye. Yango papa yengo mpembe abanda koteya biso atikali kopesa biso litei makasi yesi atika biso akundami awa na nkamba. Mutu na nini? Amayele na ye. Mbotama lobi ya papa Simo Kimbangu kokangama na ye kolela na ye pwana kokangama akangami na ndenge andimaki kobikisa yo poso yindo. Pe réhabilitation na ye na 1991 bosengi ya bolimisi biso ba jeune na mabe oyo tosalaki pa ya batata
tozomona ngo ndire liseki nzoka nde likambo ezali kokende mutu na mayele na ye tokokota na ntsintsani ya batata na bamama nyonso okoki ozali mama tia na compte ya bamama ozali tata otie na compte ya batata soki mpe papa etokomoni tata oyoki mawa ya bamama otieli bango mabe eza te soki mpe mama atieli batata lokola bana na bino bazali mabe mpe ezali te tosilisi botongo lelo kombo tata mwana mpe tata molimo santo amen. Gardez-vous pour le salut. Salut. Kick. Vamos.